Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon bio. Donc mon yango, na YouTube tozawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30. Mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na ye na motuna na kati ya réflexion na biso motuna ezake eloko nini esalaka ke parent aboti bana na ye eza na bana mosusu oyo ye akozala na bolingo na bango koleka mais mosusu okomona ke akolinga ye vraiment koleka ba misusu te donc abana misusu ya kolinga bango makasi mais mosusu omona ke aza vraiment na bolingo na ye vraiment ndenge aza na bolingo ya bana misusu te eloko nini esalaka bongo yango nde eza motuna so ekoti na kati ya réflexion eza mpona biso nyonso to répondre. Donc, mutu nyonso oyo amoni ke aza na réponse pona mutuna oyo ekozala malamu pona kokabola baide. Tokutani mbala nsima.